Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Y'a Patrick Marois Vengi, mon Paris Express. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na mte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et asika obula te Rue Léon numéro 25 dégâts matériels les ongando papa yoyo papa Yves bakoyi batikali balali bapene déjà kala totole na idéologie sika idéologie avancement ya globalisation monde toza koglobalize monde bafera bolingo tolingana tosangana tofera avance Congo yango oyo unissons-nous bongo una bamingi te aspect beauté papa na bango ezanga bino momoni kaka awa mpona Adamo 30 ans Adamo on est là ngana na 35 ans bataki mbala siliki mpona nini bafataki wana tobeta masolo na bango te biso soma bilamba cher talaka lelo toza sponsorisé par Yves Lupitu bilamba na kala wana bakomme de garçon wana tobeta beta masolo nango te lelo biso bakomi kosponsorise biso bafuta biso mbongo mpona tolata bilamba oyo Yves Lupitu ye wana nasuna kate nasuna bambam na mbakasa na bambendre na bato pampamba na sponsorisé par Yves Lupitu en plus ça congolais bani kaka Timbati dala nasuna tante tobeta ou tout obeta bana kosa biso to mais tobeta yoji c'est bon ça c'est bon notre cabana c'est bon Yves Lupitu mes frères, consommons congolais. Na congolais, na c'est roi. Ça c'est mon pays, c'est ma patrie. Yo.
c'est un complexe. Tout là, tiens, habillé par Yves Lupitou. Moi, mon pote, fils Edo. Problème T, Fata Kimbala. Problème T. Problème T, maman. Akimi na ye Akimi. Eza Oligo ya na mamina Loris Oligo ya boy. Yo bunda rapo ya côté la rayo. Ba trop. Et ini vous comprenez que oh eza Paris archevêque Mbala Zawa. Archevêque Mbala, archevêque Mbala et dit nos images. Malolo Loris la Congoli à la première dame. Alors dit archevêque qui moutabeti colera tout le monde. Archevêque, général des femmes et bisagi ngai ana petit moro na ngiringoto. Et ça archevêque yo moro le bela bango Fata Kimbala. Et dit nos images. Et dit nos images. Et ça Rohinda, si c'est Dungu, yebisa bango. Nouvelle collection Fata Kimbala archevêque de la mode. Et dit nos images balebe Pasuki. Et ga. Ah balebe Zohinda. Et Zohinda penena nenga mukete et dit nos images. Et dit nos. Et Indi ici c'est Paris balebi awezala kaka boye. Yaya. Bantu bazara so blema sika. Basika jalousie la masika. Kuna archevêque. Naza blema sika na d'abord. Oh nouvelle collection automne alobi Fata Kimbala osilikeli bilamba oyo osilikeli nini bango tu basi bamakala nga nati ya sika batandaki deja moto alakisa 2016 babi mokonzi ya mama ana contrôle na fimbo akekele na kati ya Paris azofiakula lolenge bakanja balobi fumwa bakento bozomona ndenge ezokoyinda mosusu yeyo nga na koloba mingi te ye moko pesela collection parce que yo oza lipasi archevêque les garçons, lobby, ici c'est Paris, Bako Sarate. Ah, il faut foutre la TVA. Archevêque Fata Kimbala a confirmé. Vous comprenez? Ferro c'est Pinto Balobi japonais Anjili. Oh, yo soko Wutagiwa, posant japonais. Njili est japonais, je suis là. Soko Lingi guerre, je suis prêt à faire la guerre. Eza ya koinda, vieux Joyce tomoni yo lelo oyo. Mobile Space, y'a Patrick Marois Vengi. Mobile Space, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa, bakoli na biso na Angola, bakoli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Marois Vengi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express
chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam ndam so ekende na Kishasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela no image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Banza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe